Bonjour, Nabalandi émission et réflexion. Je peux répondre à la question et tout qui a semaine. Est-ce que Satan azali mosali lianzambe ou bien aza mosali na été na est-ce que soko o mutu azo loba mabe ya nzambe eza foswana na ye ou bomaye ou bien sala quoi. Donc, na ko répondre à la question à Liboso qui d'abord nanu, je pense que tout le monde attaque tout mutu assemble la raté, je pense qu'il y a ndingine pour répondre à la question où que Satan aza mosali ya nzambe bien sûr. Pour nzambe c'est lui le Dieu le créateur. Ye mutu akela kinyoso. Ye mutu azali ebandeli katikati pesuka. Donc le alpha et l'oméga. Donc, il y a créé qui tout. La lumière, l'obscurité, kakaye. Donc, ici, quand Satan azali, azala, l'obscurité, place azali, Nzambe karamutu a créé qui a l'obscurité. Voilà pourquoi Dieu lui-même le sait. Donc, Satan azali, mosa deli, ya Nzambe. Donc, yende mutu asali la Nzambe awanase. Donc, c'est to yebi bien, to sende to tanga ka Bible, ça na verset moko. Na kango na mtukte mais na yebi soir inde ya je pense que c'est que ça c'est na bosenteza ya Job oyo nzambe Satan atunaki nzambe mwana na yo azo salela yo azo sepela pourquoi pas ça na ba bien belé mais soko longole ba bien na nyonso akokomisa soute nzambe alobisa ba po mezate na longola no nyonso mais ko toucher été hein. Donc, ça veut dire que Nzambe a solo laka. Aza na communication na ye Satan. Ba solo laka, baza na relation, malgré tout. Mais après, ça va débat na bango, ba conflit na bango. Donc, Satan a posé qui est conflit moko. Après, Nzambe parle bisa, va. Mais kaye, soko meki, mais ko touché te ko bumaite. Mais qui est à la fin pe. Yemoko Job bango ekolakisa le contraire au Satan lo bakike donc ya kumsara nzambe poisana ba bien or que ba bien nyos balongola ki mais malgré tout azako kumsaka nzambe donc monique Satan na nzambe ba solo na bango baza bien en relation donc aza mosali na ye asali la kai pourquoi pour ba conflit mais singeli zala pour muto akola on a si donc on est ça sous bisolo mususu. Et après, la question, est-ce que ceux qui mutu azo, mutu ceux qui afingi nzambe, est-ce que yo isengeli yo bunda ou bien répondre ou quoi? Non, ceux qui mutu alobi mabe nzambe, na kosala lango débatté, na ko pesa ba idée na ngai, na ko pesa boyebi na ngai, mais ceux qui mutu ana komi komemanga na niveau moko nga na lingite o ezo tia mwa conflit moko ekomo mema bino na négativité moko et mema bino na ba débat moko na ba discussion moko na osala ki na katango tango na oza conscient que mutu ana zo linga memanga esika nga na lingite po nzambe ye moko amibundelaka ye moko aza mokonzi aza le roi des rois le tout puissant ngai nani ponga na ke bundela ina kotela ye yende kutu muta kote la kangai donc ngana ko bundela été pour yemde mutu a prendre le soin ya ngai donc yende muta pesa nga makasi donc ngana ke bundate na ke soina te na ko boma mutu te po na nzambe po nzambe wana ka ye wana zakati na ngai donc na ke bundate na ke soina te na discuter te pourquoi pour mutu na mutu azana boyebi na ye au selon oye esika koleli na oya yebi na mili ya koli donc moyo sala conflit na mutu ezate moyo yo lobake o ngai na lobi naza na raison o yo lobi oza na raison te po mutu na mutu aza na boyebi na eza lokola toza na kati ya école na école eza na betape na betape toza na bana ya gardienne toza na bana primaire toza na bana secondaire toza na bana université toza na bana baza ba master donc mutu na mutaza na niveau na ye eza ndenge biso pe tomene vi na biso wana se donc nga na koloba te ke nga se par exemple naza na université naloba ke mwana aza na primaire aza mayele te non ye mpe aza na mayele na ye seno
niveau na ye selon boyebi na ye oye azoko yekola na niveau wana. Mais biso nyonso toza bana classe. Donc biso nyonso toza bana classe ye ayekoli na ndenge ne mwana secondaire pe aza na ba nini na ye ba matériel na ye o azoko yekola na secondaire au moins na université déjà ça ayebi au moins na primaire ayebi nanu te. Donc moyen ba discuter bango na bango ezate moyen oyo ana lobake nga na lekio na mayele ezate pourquoi po boza niveau moko te. Donc yo moko kaka conscience na yo tango ozosola na mutu oyebake boyeba mutu boye eza boye na okende musika te na kokende na esika oyo azoluka amemanga te. Po mingi biso surtout na milieu africain ezalaki ozoloba na mutu likambo nzambe aza boye nzambe aza boye. Donc ozolinga oyo occulte mutu wana kaka boyebi na yo po ya yeba oyo yebi mais okoki ko apprendre mutu oyo yebi mais non que obligé au faire obligé ya anzima oyo yo nzimelaka. Donc c'est ça. Donc moi discuter nango ezate moi bomela mutu po nango ezate moi oswana na mutu po nango ezate po mutu na mutu azana boyebi na ye. Donc nzambe azosala na kati ya mutu na niveau na ye. Donc eloko oswana ezate nga na yebi nzambe na façon na ngai mutu mususu ayebi pe nzambe na façon na ye. En tout, en général, biso nyonso nde mo pe na lobi bana école à la fin bango nyonso bakokende musala. Bango nyonso ba ozwa musala. Biso pe ndenge toza boye à la fin biso nyonso tokutana na esika moko toko ressembler tokokoma na unité. Mais en attendant tozana na unité wana te tozana séparé. Donc faut vivre na séparation wana po tozala tozwa boyebi oyo toye kozwa awa na se. Po babi toza bapaya te. Toza bapaya. Mokilo eza ya biso te. Toza bapaya. Donc ça veut dire to uta quelque part. Biso nyonso nde toza boye to uta quelque part. To uta wapi? Point d'interrogation. Mutu na mutu siko ofasa la ba recherche ne place to uta. Tango koyeba place to uta koyeba ke e vanité de vanité. O nyonso to mona na mokili oyo. Tout est vanité. Yo na boyebi na yo sala oyo lingi. Yo na boyebi no sepela ndongo lingo sepela. Yo na boyebi na yo zwa vie ndongo lingi kozelango. Donc c'est ça. Donc likambu ya koswana te po mutu azoloba boye sur nzambe mutu bazoloba boye sur Satan mutu bazoloba boye sur makambu nzamba salaka non. Discussion kosala ezate koboma mutu ezali te mutu na mutu asala oya lingi na boyebi na ye. À la fin biso nyonso toya kokutana na lieu oyo ya départ oyo tolongwaki biso nyonso toya kokutana kaka wana. À la fin tozala unis tozala na amour. C'est ça qui compte, c'est qu'il y a à la fin oyo tozo vivre boye saka expérience. Donc c'est ça quoi yango na ngana répondre. Bon week-end, bon semaine à bino nyonso. Nzamba batela bino nyonso bozolanda émission ya réflexion. Donc bino nyonso bo s'abonner et ça la G ndenge frère na biso alobaki bo s'abonner pour et ça la G. Donc j'ai continué quoi. Donc c'est bien ndenge émission et comme kokendele ndenge zalaki kokende ndenge zo kendele pe kaka kitoko na kitoko changement isengeli faut ezala tout le temps pour yango mtezo salaki vie ezali circulation vie ezali changement. Donc c'est ça quoi. Donc bonne semaine à tous, au revoir. Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV, réflexion avec R9 Fabrice, R9 Fabrice. Mobali Madeo, Balingaka, moi c'est l'Olanga Ninyango, Nengosa Salanga Yeleki Makasi, Kaboulo TV, yo, Lumière Kaboulo, réflexion, réflexion. Double CD Fantomas Engayo. Il est là, il a toujours. Barbito s'abonne, chaîne les amoko. Ça c'est dit, Maboko, t'as un s'abonner. Bon, mon yango, YouTube, aux Avana, Moko Gaga, réflexion, trop bandé, réflexion, lumière Kamboul, Yangwana, Balai qui est ça la biso bien. Tous en ciment et ça la G. Bongo, toujours.